Bon, mbote na bino. Lelo tokutani suna litera na biso chimie. Donc ya lelo ezali tokoye kola nakola sabino tableau périodique. Ndenge nini ba élément chimique to bibuki etandamaka na kati ya tableau périodique. Oyo eza livre ya chimie oyo na utokoma. Eza pona bana 3e secondaire mais moi na 4e 5e 6e atawa ba université et kosunga epo na expliquer penza malembe ndenge nini ya calculer ba mol ndeni ya kosaila tableau périodique ndeni ni ba sala ba acide ba mai ba savon moi biloko ebele na expliquer na katia donc na bandi déjà na suka ya sanza ya février et koyeko ça déjà disponible na Kinshasa na ba numéro oyo bomoni wana bokoki peut-être que tuna na librairie Grand Lac bon na Saint-Paul to ebina nte malembe le temps que ba négociation simba lem soupe na Saint-Paul se botuni ko koma tableau périodique wana ndenge bomoni zali na musala mingi mais awawa na lingi bo simba penza tina ya ba numéro oyo chaque numéro ça la adresse ya élément na élément ifandaka wapi imelaksi nini ba numéro wana OK oyo eza tableau périodique. Donc tableau périodique esangisaka bibuki nyonso to ba élément chimique nyonso oyo eyebani. Moni batia yango na molongo elandaka ndenge tokomona kilo na yango et puis ndenge ba électron etandama na kati ya atome moko. Wana tokomona ngo na sima. Pour le moment ikamba koyeba ezali elakisaka pe soki ebuki ezali ebende ezali molinga ezali mai to ezali ndenge nini moni tozwa neti ndakisa awa na ebandeli oyo eza hydrogène omoni na likolo wana omoni batie numéro 1 elakisi hydrogène ezalaka na électron moko batie elembo nango H na se tomoni kombo na yango na français hydrogène pe kombo nango na lingala hydrogène ba chiffre musu tomoni wana tokoye ko nango na sima voilà awa oyo elandi eza lithium na lingala litu yango eza na numéro 3 omoni donc na mopanzi na yango beryllium Be yango eza numéro 4 donc ba numéro wana omoni numéro 1 numéro 3 numéro 4 ezolakisa ke eza motuya ya ba électron neti wana lithium eza 3 elakisi ke eza na ba électron 3 oyo sodium tout le monde est numéro 11 et l'axique sodium est na ba électron 11 motu ya oyo elandi wana tokoye kola yango sima o batie 22,99 francs to komona sima siko to kanga kaka ba numéro itawa hydrogène numéro 1 et l'axe électron moko oyo eza ndakisa ya azoti yango elembo nango ezaka N lokwa to monde na numéro 7 donc il y a besoin d'un électron 7 donc et bouki nyonso batuni oza na ba électron boni il suffit oya kaka na tableau périodique otali numéro nango okoyeba ke eza na ba électron eti oyo tellure to telulu eza numéro 52 et l'axi eza na ba électron 52 hein donc toye awa oyo tomoni to tswana tindakisa ya niobium yango eza na numéro 41 moni nobium to nobu yango oyo tozokufelaka na bakivu wana bazoboma bato na ba nani na ba komona ngoni coltan donc eza numéro 41 ezaka coltan nobium pe na numéro 73 omoni nini tantal to na lingala tantali yango pe donc so mo numéro 73 elaxi ki eza na ba électron 73 donc so batunio e buki élément eza na ba électron boni il suffit otala numéro na yango na tableau périodique okoyeba ke ezali na ba électron autant neti awa oxygène eza numéro 8 eza na ba électron 8 fluor to folina eza numéro 9 elaxi eza na ba électron 9 au moins est-ce qu'on a moulongwa suka tout na hélium to elu yango za na ba électron mibale néon to néoni numéro 10 ils en a ba électron 10 ba électron zomi argon to
Alagoni yango eza na ba électron 18 zomi na mwambe. Kilipitoni eza na ba électron 36 tukumisatu na motoba. Xenoni eza na ba électron 54 tukumitano na minei. Radon to ladoni eza na ba électron 86 tuku mwambe na motoba. Oyo ne tobaki inunoctium to inunu mwambe nanu bayebi pena yango malamu te yango eza na ba électron 118. Uranium yango ezaka na katanga pe yango basalelaka bombe bomaka batu na 1945. Uranium yango pe basalela yango na l'hôpital nde tokoyekola yango eza na 92 elaxi eza na ba électron 92 to ba électron tuku libwana mibale. Voilà. Oyoyo eza pona ba électron. Siko tozonga sima bomoni tableau yango ndenge na kaboli yango na ba couleur. Omoni oya bleu ya pété. Ba biloko nyonso eza ba case ya bleu ya pété. Omoni totie elembo to ngolo baki oya bleu ya pété ezali nini? Ezali bibende te. Oyo ya neti rose ezali bibende. Oyo ya neti orange ezali pe bibende. Oyo ya jaune ezaka na katikati yango ezaka bibende neti te. Bibende na français babengi métaux. Bibende te na français balobi non métaux. Bibende neti te na français balobi métalloïde. Siko tozonga totala ngo na musika. Tomona ke na droite eza mingi bibende te. Sima nango landi oyo ya jaune elakisi bibende neti te. Ezaka neti bibende te. Neti tozwa ndakisa ya bolo to bord. Eza neti bibende te. Bord neti bord na lingala ba yankete comme on a en français bord mais na lingala ba yango bolo. Silicium oyo yango ezaka na mabele na zelo yango pesa la musala mingi na makambo ya informatique ya électronique. Yango pesa neti bende te. Somoni wana toza na zemano to germanium, astati, antimoine. Nyonso ya jaune wana moni eza bibende te. Oyo siko ya mauve yango eza pina bibende oyo yebana mingi oyo tosala moni eti aluminium yango ezaka na ba électron 13. Tomoni awa gallium to galu, indium to indu, étain to étani, thallium to talu, plomb to mbodi yango yebango. Nyonso oyo eza ba bibende oyo eyebani mina na chimie za rapete pona komonisa elandaka ba électron. On a gauche pe koto oyo tomoni toza pe na bibende neti litu, belu, natulu to sodium, magnésium to magnésium. Nyonso oyo eza ba bibende. Siko omoni pe na katikati siko so ozongi eza neti orange bo eza bele penza. Yango pe nyonso eza bibende. Donc so otali bien bibuki oyebani o eza mingi eleki ebele eza bibende, sima nango bibende te. Voilà. Tableau oyo eza kaka lokola tableau ya pampamba te mais eza pinda eloko ya esaleli monene na chimie. Yango nde ndenge tomoni awa tokoyeba ba nombre ba électron, ba nombre ba proton, kilo na yango, malembe to bando découvrir yango malembe. Donc chimiste nyonso tango asalaka musala na ye, asalaka ba calcul et tableau nde pena mutu esungaka ye. Ye tolobaki na moyi ya lelo babibuki oyebani eza 118. Bon, tokokende na bandimbola misika te ndenge nini kabwana banini me malembe tango tobanda pusala na chimie bokobanda komona yango. Bon, namoni tokutani na mbala ya sima wana tokosala susu ba exercice moko komona penza soki batuni yo question neti na classe ndenge nini ya ko répondre par rapport ya tableau périodique par rapport ya ba numéro atomique. Donc numéro ezolakisa nde tomoni wana motu ya ba électron neti balobi ke hydrogène ezali na numéro 1 elaxi
ezali na électron moko elakisi na chimie bakotuna yo quel est le numéro atomique de l'hydrogène okokende otali na tableau périodique okomona eza na numéro 1 omoni ke non le numéro atomique de l'hydrogène c'est 1 motango ya atomi ya hydrogène ezali 1 numéro atomique elakisi nombre ya ba électron to pe nombre ya ba proton motuya ya ba électron to pe motuya ya ba proton yango na français ba na chimie ba obluba numéro atomique ou bien nombre d'électrons ou bien nombre de protons motango ya atomi numéro atomique nde na lobi wana donc ezolakisa ko l'adresse so omoni 53 elakisi eza na ba électron 53 bon botika malamu